congodialogue.com. congodialogue.com. Ça vaste complot. Complot en Ouezagi annoncé bien avant. Barther Babimi. Et puis après l'hôpital, il s'est concrétisé. Bateau peut pas visiter pendant qu'il y a d'abord la pompe. Basali. Donc, complot ni basali, na produit ni ba injecté les dates de ce a kufa. Uyebi. Nalobi, na lingina kato ba détail ke, pour tout nanga ba question ba enquête, pour tout nanga ba question ba agent. Tout nanga ba question ba journaliste na peso ya no ba politicien. Na ebisio ke akufi na poison. Pour le ba sikani ba tiaki poison. Yo yebake akufi na poison. Ndeko na bino moko journaliste asali pe émission à dénoncer. Asa mondele atangi komba produit expliquer pe ba effet nango na réseaux sociaux ezali et comportement et salemi et la kisike complicité salemi pona ko lukaliwa ya président Tshisekedi comme bakoka ki dialogue té ba monique signer dialogue ba créer engagement particulier to évoluer bien mise en application comme difficulté. Tant que na kanta ki basaki ba arrangement particulier pour battre premier ministre de la gouvernement. Bayebaki plan na bango nini basalaki. Bayebaki pe que président dans 6 mois ko kene contrôle. Babana ko annoncer départ en décembre, ba mone salemité. Atikali a yebaki akokendete sans que accord est signé. Comme to kitsaki bendele ya le 19 décembre, alobaki ako déplacer kaka soki accord est signé. Asalaki moto le bosso ako déplacer ko kene mona ba effet. Alobi bon, comme tu quittes ici Bendele le 19 décembre, tu quittes ici carte rouge, tu banda masolo, pe accord signamé. Mingi balobaki ke deuxième accord au sale matin, na tchelo boko na ba kata, accord wana tikali boko, bolanda ki mende, bolandi ba kamere, bolandi ba tonyo so ba lapaki ke deuxième accord au sale matin. Mais tu deuxième accord de salemi, et signamé arrangement particulier, premier ministre akobima na l'assemblée. Partage ya taille ya gouvernement, to sali yango to silisi yango. C'est la mise en application des TICAL. Comme il va reconnaître que le gouvernement est illégitime, et qu'il faut que ça le pour preuve, le ministre va faire des fonctionnements, faire des installations, sans salaire. On a dit que donc, va reconnaître le gouvernement. Si vous avez le président du Conseil national de suivi, il y a un gouvernement à Koufi. Message à condoléances, c'est la vision en haut. Oh, Azalaki homme d'État, Azalaki premier ministre, Azalaki député, Azalaki ministre, Aïe Koufa. Non, il faut que ceux qui sont dans ma cambo y accord. Il faut que les Azalini te perdent. Alors, pour qu'on sa valeur, le coup pour honorer. Et ça, c'est accord en application. C'est ça l'avenir du Congo. Il y a un monde homicide. Il faut qu'on accord intérêt à peuple. Alors, pour qu'on honorer, il faut accord en application. Conseil national de Fandi, gouvernement, premier ministre Abimi, rassemblement, à Fandi, nous avons un programme pour préparer Mozolé. Il y a la ciel et terre. Jamais. Donc, comme le peuple a le 7e riz, après construction mausolée, nous avons un programme de d'accord donc, une décision, tu as gagné pour la décision derrière. Et ça l'intérêt du gouvernement. Donc, on dit Mayango. Tant que corps et qu'il y a des combattants, corps et Haïtiens qui sont c'est les combattants qui vont tourner le corps. Ce n'est pas les Kanyama ou les gouvernements ou qui que ce soit. Il y a Bisso, il y a Bisso. Il sera entouré des combattants. Point barre. Tu retournes, il y a deuil na Bisso, il y a deuil à gouvernement. Eza deuil na biso. Mowe ya biso moko eza mowe ya l'état. Neni biso ba combattant ko kondima que Kanyama zwa corps ya tient Tshisekedi ame mango akarisi Tshisekedi za Marie Musambo. Faut pas se tromper, faut pas se tromper.
Papa Tshisekedi azali visionnaire. Makambo donc to komi boy. Mais ndenge Papa Tshisekedi abengisaki biso na Belgique na Genval. Mais ceux qui asala jango te, c'est ça bolelo. Ceux qui rassemblement te oye a créaki au mois de juin de l'année passée na Bruxelles na Genval. Ceux qui ont voté n'importe quoi dans la kimia. Mais Papa Tshisekedi, visionnaire qu'il est, a le na bandi Moussala où il y a démocratie. 4 décennies. Dans le but que le peuple n'angaï, il faut abimana boumbu. Abimana boumbu, na komimisa biso na boumbu. To komi na suka, a le but boya, a bengsi biso na Belgique. To kei ngai moko avant président Tshisekedi a bengsi biso na Belgique. Na sengaki rendez-vous na yi abinanga Martin Yaka le 28 août 2015 na ke okuta na président Tshisekedi to sololi ne makambo alobinanga omoni ndengi na dialogue na yebisi tango yeko bengisa biso to sali rassemblement ngo ezo kokende makambo yo Tshisekedi alingaki biso to kolandela ya yango boti ko lobawa kolobi ke il faut makambo na ye esalama eza boye te sikoyo yo ozokotuna ngai soki makambo oyo alingaki ekosalema efesalema parce que mpona kohonorer mémoire ya président Tshisekedi. Tshisekedi c'est pas n'importe qui, c'est le père de la démocratie congolaise. Alors sikoyo ye alobi ke okosala boye biso totenga manzela tangai Mishiki, ce monsieur là je l'ai vu comme ça. Je ne les connais pas. Ok? Vous dites à parce que Tshisekedi a donné l'homme du peuple. Aïe bateau baye, to moni moto aye, nandenge na ye. Pour azala infiltré. Il y a des infiltrés. Même ndenge tozalia wande konangai. Na kati il y a toujours des infiltrés. Pour eux, mon colmososo, mon fa bibi, akol babilomela. Vous avez kangai. Mais Tshisekedi c'est un homme roi. Biso bato toyebiye otogo solola na ye. Mamakambo ba dossier toyelaki ye. Ba négociation mususu. Le président Tshisekedi azaki moto yo aliment neto bala lingala. Alors bato wana ndeko na ngai. La face de tout monde côté ngala ko peuple congolais. Ba epesi biso décision na bango. Toyokani balobi ndenge bango balingi e salema. Na yebisi bango boye. Tshisekedi disait toujours le peuple d'abord. Je suis témoin. Nazalaki na Tshisekedi na président Tshisekedi. Tango ba évêque bayaki kotala ye. Dernièrement, président balobi na président Tshisekedi makambo. Président Tshisekedi a yebisi bango, j'ai lutté toute ma vie pour ce peuple. Où est-ce que vous mettez le peuple? C'est que vous faites une réponse. Où est la place du peuple? Donc on continue. Je suis témoin, j'étais là. Donc, si Koyo, biso to tikali, to kosali, to koyo ka peuple. To pesi biso, to lambi yango, to ye, to solo na biso. Là bote bande kona ngai. Bon, to kiti a lona siège IDPS suite ya ya président Etienne Tshisekedi de son auto présenter ba condoléances parce que Nasomo Bumba et Utuko Bungisa vraiment autour benga le père de la nation. Lelo oyo mukile ningani ezolo ba mape ebele ke programme ezoye banate. Programme ezoye banate na Belgique tozoka ke d'ailleurs dimanche et vous allez exposer 3 jours. Est-ce que ça en accord avec Bino à Kinshasa ou bien la famille? Parce que so de ebimi ezongi lisusu bendengeni pour balandi pe internet balanda. Oui, merci mingi madame Kabibi. Na kansi ke président Tshisekedi kokufa na ye etiki biso na choc moko munene, mais président Tshisekedi lelo kokufa na ye eye brusquement nzambe moko nda yebi, mais ceux qui na koki ko réfléchir na ndenga bomoto na koyebisa bino ke président Tshisekedi alingaki peuple congolais mingi ke ye moko alingaki Congo makasi nde loko esali ke makamususu oyo toza ko déplorer ekoma.
puisque le président alingaki a voyagé pour un contrôle médical nae. Depuis le mois de novembre à Aneo Elekaki, mais a privilégié qui mingi intérêt à peuple congolais. À monaki intérêt à peuple. Où qui vraiment qu'on se dirigeait vers un trou, a privilégié qui assisa makambu ya peuple congolais na Congo mobimba à travers banjé politique otozaki nango. Ndeloko esalaki ke Alexa Mikolo oyo alingaki kozonga kosalisa contrôle médical na ye. Mais nzambe akumisama puisque ye moko amonaki souci oyo musali na ye azaki nango pona mboka oyo. Même bato tozana bango na kosenga bango baza na modèle neti Etienne Tshisekedi. Puisque président Tshisekedi oyo asali atiki biso mais combat na ye eza ko continuer. Na ko profiter pe na ngonga oyo totangi mingi na ba réseaux sociaux na ndenga kochola mais toko répondre mutu moko te Nzambe asokipe na batu wana basekaka mutu na tango aliwa te biso to père de président Tshisekedi oyo mboka mombaza kolela bazolela ye kaka na famille biologique na ete na parti politique na ete na plateforme politique na ete président Tshisekedi atikeli biso testament munene eza accord ya 31 décembre ya 5 président Tshisekedi atikeli biso rassemblement puisque président Tshisekedi amonaki makambo nyonso biso tomonaki te asangisaki classe politique mobimba oyo ya opposition avant opposant moko te abandondima makambo ya dialogue président Tshisekedi à travers rassemblement ayaki ko convaincre batu nyonso po bandi manzela dialogue pona ko sauver mboka oyo et yango na koyebisa oke batu ebele bayeba très bien que président Tshisekedi asali musala munene en dehors ya ba makambo oyo asali ya minene ya kolukela biso démocratie na kati ya mboka na biso ya kolongola biso bobangi pona peuple aloba makambo ndenga azomonela ngo mais nazoloba kaka mukeke président atikeli biso testament nakanisi testament wana soki to mettre yango en application unité ekozonga na kati ya mboka na biso yango tokoki ko se précipiter te na makambo oyo etali programme ya ba obsèque na ye tokoki kosala yango en précipitation te yango secrétaire général auti kotia commission oyo eza ko s'occuper na organisation ya ba obsèque na ye puisque avant to senga zoto ya président ezonga awa il faut toyeba tokokunda ye wapi c'est très important il faut toyeba tokosala makambo yango ndenge nini nde yango totikaki batu baloba oyo bazaki nango et puis président azaki na famille na ye tokoki jamais kosala makambo yango sans associer famille ya président Tshisekedi. C'est très important biso parti politique na ye puisque boyebi très bien que président azaki na ye commerçant te azaki homme politique et puis ndenga zawana azaki na parti politique na ye kombo nango IDPS et en dehors ya IDPS tozana batu oyo bandeko oyo tozana bango na kati ya rassemblement et en dehors de ça président Tshisekedi a occupé ba haute fonction na kati ya mboka na biso oyo lelo tokoki ko enterrer ye neti mwana mukete président Tshisekedi azaki premier ministre na mboka oyo azaki vice président ya assemblée nationale azaki ministre c'est un homme d'état matanga na ye tokosala yango en précipitation te yango ba oyo nyonso bakozana posa ya kokompatir na biso bakoya et puis na kosenga pe ba ndeko nyonso bakotaka na ba réseaux sociaux
balimbisa mutu nyonso oyo atrouvaki occasion ya koseka biso kokoma buzoba na kati ya ba réseaux sociaux na ebité soki ezaki concours batielaki bango pour être nommé dans un tel ou tel poste. Il faut se moquer de la mort de Tshisekedi, mais biso tolimbisi bango. Nzambe moko a s'occuper na bandeko nyonso wana. To sengi pe ba combattant na biso bazala calme. To honorer mémoire ya président na biso. To lakisa à la face du monde que président atiki une grande famille politique. IDPS est un grand rassemblement. Une grande plateforme politique et Bengami la combo il y a rassemblement. Tozala en bon terme na batu nyonso. Jour nzoto koya awa toye bandenge nini ya koyamba nzoto ya président. To cracher sur mémoire ya président te mutu ata moko a se glorifier te na liwa président. Oya zana posa ya kosolola na biso akomona secrétaire général asololi na ye ayebisi ye pe nini azako kanisa na makambo etali liwa ya président Tshisekedi. Yango na lobi lokola commission etiami en place lelo tokosolola lobi na kati ya commission ngo tokokutana toyeba nini tokosala puisqu'il faut cadre oyo ezala vraiment aménagé de manière à ce que bandeko oyo bakoya pona honorer mémoire ya président Tshisekedi va se sentir vraiment dans l'insécurité puisque biso toza vraiment déterminé ya honorer mémoire ya président Tshisekedi. Vous avez bien, le président Tshisekedi c'est déjà un homme d'État. Oh, la population, en limite, la population, sur la place, va exposer nous autres, nous sommes yebi, eza ko batendenge et tanga maganambo kanabiso condition à kufi, eza na classe moka batu ba rozana possibilité au monde nae, ba peuple na bino o ba combattant na bino. Est-ce que bo na commission na bino wana na lobby to boya ki komisa programme en précipitation. Na uti ko yebisa bino ke soki makambo eumela ki puisque nanu to décider place to kokunda mokonzi te. Nanu toebi place corps nae ekozala exposé te. C'est à partir de notre commission que nous allons discuter de tous ces problèmes. C'est la raison pour laquelle je lance un appel aux amis de la presse, puis ce sont eux qui nous appellent de temps en temps, qui nous donnent du temps. Nous avons toujours travaillé avec la presse et même pour les obsèques du président, la presse sera de la partie. Au lieu d'être vraiment agité, kotunaka mituna, programme ezandeni non. Toko bomba matanga président Tshisekedi eza matanga munene. Mais la presse ça sera pas divisée ndenge ezala omona o presse et travaillera na biso bangonde bazala privilégié ba o ba mona na raté bango bazala privilégié. J'espère que cette fois-ci bazala modèle wana te. Merci mingi madame. Je vous parle en tant que porte-parole de l'IDPS. Oui. Ba o ba ebinga très bien ba ko ebiso que j'ai toujours défendu les intérêts de la presse, partout. À titre d'exemple, tozaki na dialogue kuna na Senko. Tango ba travaux ngwe bandaki, ba panzi nyonso ya sango bayebi. Pona bandeko oya basango balingaki ke 25 organes de presse pamba et couvrir miluluana. Mengai lokola nalingaka toujours ko compatir na ba journaliste et ko défendre pe ba intérêt na bango. Nakutanaki na basango na ebisi bango ke soki bolingi milulu oyo ezala na impact makasi botika ba journaliste nyonso bakota basala musala na bango mais soki na place oyo nga azaki na pouvoir te na ke na plaider pour l'inclusivité de la presse bayokelinga mais à combien plus forte raison na situation oyo o nga moko naza responsable numéro 1 ya presse au niveau ya IDPS. Et en même temps, nous apporte parole. Nakoki kondimate presata moko. Naebi ke nakat na binoana ba farcer pe bazalaka. Bato pe basalaka musala o bino moko boyebi bo pesa bango kombo. Nakoyebi sa batu nyonso
baya elongo poto sala musala o bino pe bozana matanga puisque za situation te otokoloba que non IDPS a organisé nini non nous allons organiser les obsèques du président avec vous. Et puis je profite aussi de l'occasion boye ba message nini boko faire passer na ba bande passante na bino et puis message nini nani boko tendre micro na bino pour faire passer message à IDPS. C'est très important au lieu ya ko faire passer n'importe quel message oyo koluka emema mobulu ya pamba puisque biso na minute oyo toza na posa ya ko honorer message ya président Tshisekedi na ndenge moko ya malamu. Mais parce que déjà vidéo autour on circulé déjà ba combattant na bino déjà awa etoye baza jana bakanda ya message wana oyo balobi nani ya na otanga kombo Willy Mishiki alobaki que non so président keye azonga te. Na kosala promotion ya mutute mais ye moko na bomoto na ye na conscience na ye maloba oyo abimisaki o lelo batu nyonso bazolobela ngo mboka mobimba nga na kozwa place a batu nyonso te. Je parle en tant qu'individu. Nzambe moko akosokipe na ye aza immortel te, c'est un humain. Il avait parlé et aujourd'hui ce qui est arrivé, c'est lui-même qui va tirer toutes les conséquences possibles. Je n'ai rien à commenter, mais je sais très bien que Yemoko asaluki ba makambo ya lukaki est allié. Ngana zana message moko te na ko passer na ba combattant au bosala bon non. Moi je parle dans le cadre de l'organisation des obsèques de notre président et père de la démocratie congolaise. O Yazaki ne fils Azaki pamba te pour na Congo, mais pour toute l'Afrique et pour l'humanité tout entière. Mais selon Dengue Tozo Kapeka combattant na bino abalobi certains pays d'Afrique bakiti ba drapeau comme na katikati mais na mboka na yemoko basale le rote toi étant que le porte-parole boza ba panzi sango population et s'exprimer ezate que pona za porte-parole la IDPS n'a empêché batu ba s'exprimer botika batu ba s'exprimer na ndenge na bango, c'est plus légitime, c'est sans même l'expression démocratique. Botika batu basala constat ya makambo bazo sala, c'est leur droit. CongoDialogue.com CongoDialogue.com